na moni pe bana nga buka bazali awa. To sala pe ndenge wana mission ye. Nani ni kamna mo konzité. Papa Nicolas a confité. Voilà. Comment il va aligner la solution. Mais Bachangamu, Bachangamu Gele. Ah voilà. Vous allez faire misala. Misala ya bolongo. Allez, totelema. En entendant comptabilité, est-ce qu'il y a quelque chose? Mission. Voilà. Ok. Mission Mission 1000 francs. Donc maman mokozamboka aili koteya. Matia one koti. Mwana kwa kisolokele lokola zali mwana bukama. Apesi 1000 francs pour ngele beta ngoko. Papa kisolokele zali elombe. Donc la photo qu'on a fait ça qui biso. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, on peut moi là. Papa qui sont OK là. Vous voulez dire que Yandi kanunga kanunga. Hello yeah. 5000 francs dans beaucoup. Papa tiens mon boulot sika. Là mon boulot même. Pour ça la bonté. Voilà, et ça qu'on bête ça m'a passe. C'est lui yo. Je sais. Bon awa papa comme na afuma longo siko lobini. Yo kabula bango. Hein papa. Papa na sala ka mubulu te mo konya te mubulu ya. Papa ngito de soko ya. Mama konzi. Papa zonga no makaba ngito ko na mama soko ya. Ngana ko tsala mubulu te. Mais on m'a tra to zo ngisa yo. Mission ye. Mission ye. Alors biboyo. Charles des arts au Cameroun. Pour passer une balle pour nous morader. Papa n'a pas eu à chèque. Dieu ça me donne confiance. Et puis il y a une chance. Ce moment il a gagné. À quand vous avez chèque en tout cas. Maman trésorier, ça va être. Trésorier, papa Nicolas aussi mon bon, moi je s'arrête mais c'est un cadet. Non c'est Mataki. Papa la bisoye. Et puis Maka. Papa n'a pas eu que si la chaise spirituelle comme la gawa. Je suis dit oui c'est la fait qui se loquer. C'est le chédé. Le bon salaire. Ingeta. Le bon bon d'ailleurs. Février. Donc gagne mon nom là. Ingeta. Tadi que ele não tem escola, não pode subir para o pai, que é como eu disse, porque o som não sou aqui para mão só não. Donc on nous raconte. Si vous, já disse que a vaca de lá. Merci. Papa le biboye. Alors lui papa qui se loquait, nous connaissons la cause. Quand on va voir ça, il y a un peu de temps na mboko papa qui se loquait là. Hier mutu, il dit ça. Atei bawe yomo bani kasi awa wawe ezali central esa kukoza kukonzanga banjambe akomela eza boete na mwana lokole ezali koma pesa wa $10 sala na ye ba biente ba kopi na ye esima ba grade na ye ba maboko kanda ke zuwa te c'est lui le mukota boule. Le roi des rois. Mon caco! Mon caco! Mon caco! N'avions papa! Mission 1000 francs. Papa, on a dit à beaucoup de gens qui croient à ta bouche dans la poche. Merci papa, on va le faire là. Mission ye. Aussi Matéya Watrobi, biso ba chef aseni to bundaka te so na ngate za boete alors bino bo so ni sabiso te. Ndene yango to zali na ngongela biso ngele. Mama na biso bana desedi. Mama na biso na dimanche ba yaka mukelawa. Le chef aseni ya mission lokola aye azana biso makanda kana kuna munga papa taliwa.
Allez, on s'en a papa gentil. Alors, comptable, tu sais des. Papa, comptabilité. Papa, il y a des choses qui sont là pour faire mes amis. Papa, il y a un autre qui sont là pour les gens qui travaillent qui tournent. Il y a moins d'armes, mais moi, tout ça, on mes amis. Ah, Ibanise mon Dieu! Bon, ça que ça dit, il y a de précis 61 000 francs congolais. Ben d'accord. Mission Mission, le col a été Colomboka. A tiré 66 000 francs congolais. Ben d'accord. À comptabiliser déjà. Bon, tout ça, 100 000. Mission, 1000 francs. Allez, tout ça, 100 000. Mission 5 000 francs. Mission 1000 francs. Papa le bien était dans le sens où tout est là. Et donc il faut tout ça là. Faut prendre le programme à l'école. Mais ça c'est comme qui d'après le programme n'yango. Il y a juste ma ligne ici trop de ça pour tout le monde. Ma petite matinale, na ba soirée, na ba chorale, c'est que tu vas dire mais sur tout là tout ça la kawana. Mbaya za musicien. Mwana mwaswa ndo zaye na boum. Akufi penza. Banda accident salamaki azo bouger sur place. Parce que l'hôpital, le poste de 24 na 51. Pour être dans ma pareille, c'est à ma place. Bah, tiens, dans le bible, bah, il y a une chose à dire solo. Parce que moi, la maman, la charge, la maman, la maman, côté, il y a moins de 6 mois, la maman, il y a un peu de boulot. Moi, moi, je suis là. Parce que ma pareille, je suis pas côté de la morgue. On va la poser. À vivre avec qui je vais le voir, on va faire une chose. Alliant dans la maison. Alibi mwaite na usuka wapi papa mwasi na nga alibi leo kwanza na kanini wala papa na usuka wapi asuka prestige mwasi na sakufi uche na mwangu papa mais siko mwasi sisi uze ate nzambe sojo zo sale na ye okuna uzo kopeza kapasi leo wana uzwaye mutako sale pende kuna apena na sekretari papa wala za kameneza ko yetu membala mko sekretari za paso papa kuzana papa bana papa oye oye tabula malamu mko wana uzo kopaya peke maneno uzana ke bana fumalo oye oye telefona ngo mwana na yo oh papa za kupozwa basi bona nini uzana relation na nzambe alo mwana papa ngai mwasa kufi asala accident dans ma côté la mort papa lobini papa tini à côté de l'église à Tama na lobini solo pour aller papa lobi est-ce que à côté de l'église à Tama bani le bani la bacha à l'église moi c'est mon pas de classe papa je contrôler wana ayi ya petit papa de 6 heures à son contrôler bana bana corriger ayi c'est lui papa on se verra comment papa moi si la maman est chaque fois dans les classes tout le temps dans les motos à côté de la cellule à Tongo avant de sommes à banana à côté de la cellule papa le bien à koufité cellule wana côté de la Tongo ezali traitement bana papa oye oye soki okoti cellule à Tongo ozwi traitement na yo traitement lokwa sa zwaki nga na moni awa te akufité papa kuna bazo na batia la morgue papa le bien akufité wana zo sola pembeni kuna na kati hôpital bazo bongisa kuna bangama tshena na morgue ye libanda papa le bizonga akufite minute moi mbalo wana zongi amona ka mwasi aningisi lokolo bato badi azali basi ba pare ba tshenge zali ko na kiselo te ba mona ba pare bandi bana fuwa longo ye oye papa le bina
tomoni ye awa te pamba te azwaki traitement na ye ya ntongo. Traitement yango nini? Selili ya ntongo. Yango wana ndeko na ngai kozangisa te. Yo oza na nzoto makasi olali ndenge epi ozolala makasi na nzambe na pesi yo. Soirée yango wana ofandi ozata na kopi moko te ozotala no mpe soirée ozoteka na yo soirée ezokende bana papa oye ozoteka mpenza soirée yango wana mpe ekoti ebimi mpo oza na nzoto malamu ndeko na ngai likambu te tolandama ye oyo papa azoyebisa biso ngai na yo mibale misato tosepelisa ye toyokani tomoni bato ya ngele bamemelinga mwana nga papa Charles aza na société mibale ngai mpe nazoya wana bon, donc misala. Allez, 100 000. Allez, nani lisusu pour aussi. Nani lisusu. Allez, tout ça dans ma casse. Il était Moussa na bize pour continuer ta. Pour longo à kotambola peka pour kambo. Ata bo moni so 23h. Ko toye. Ça. Misé. Allez. Mission 110, l'unico petit galito mata. Mission, nous avons quelque chose pour tout ça, la chiffre romane. Les assistants d'âme. Mission yeah! Mankambe! Yeah! Matin, il y a un chef de Sénélie. Eh, Yokana! 5500, Asiba makasi mumlibala. Geloye! Mamo yo! Na viens papa? Allez. Est-ce que mission Tembezali n'a pas ça va l'engueuler mbote pour te baron passer 125 nous on doit salir 110 000 maman tient pour le bon kitoko Tembezali Tembezina Parlement international.
sikolo Yesu ni wana ayaki biso kinya lukuvango mbulu zianza donc afala Yerusalemi aponi mokonzi liboso le jeudi apesi le jeudi 3 juin biso so apesi liboise ya mboka oyo aponi mokonzi kaza sikoyo esika na yamba Kinshasa esika komela mboka bango kaza donc merci temo mikolo ye mutu bapesi ye bokontinence asaya élève donc c'est donné pas de mwana donc d'après pas de L'église de Jésus-Christ sur la terre parce que c'est donc kolo Yesu donc kolo Yesu on dit mon stade pour passer par beaucoup qui a donc ça qui est le fils le saint compte ouais pas Jésus qui est tout guitariste la baguette 30 il y a des enfants qui sont comme ils sont 30 donc les experts donc c'est la $130 et pour bango baza na 125 yo siko bakisa 25 bosala sa voilà tout ça la égalité parce que on va se battre à côté donc on a bakisi $5 on a bakisi 20 et ça dit 130 vous avez Mama mulu nangai